Bonjour, bonsoir, réseau dépend na RZO na biso partout dans le monde. Bisika wapi bozwa mi na cadre ya kolanda émission Kindoki politique ya moko na lelo otozali nsengomi ya ko présenter bino depuis ville province ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Lelo tozabongo le 19 octobre 2021 na cadre Kindoki politique ya moko na lelo toyambeli bino bongo ndeko mwana mboka azali bongo moko ya bapandisa sango ya mboka na biso na ye longo ndeko héritier tosola na mwa mingi na o etali bongo ba question d'actualité politique ya mboka na biso quelques problèmes ou les cas qui entre ba militants ya Lingomba Union pour la démocratie et progrès social IDPS na mandeko la muka le samedi dernier lors ya mars mandeko la muka bazo accusé Lingomba IDPS ba combattant IDPS ko attaquer ko s'attaquer na bango alors que bande ko tambola pona mars na bango puis batu ebele et salimo bakas et puis batu kobundana batu mususu bazokaki et lobby eleki moko ya ba combattant moko ya ba membre ba cadre ya lamuka akufaki militant pardon na ngena loba akufaki hier na hôpital suite ya ba blessure na ye sali pasi makasi Lingomba ya lamuka SDP nouvelle long ba dénoncer fewana makasi mingi. Alors na cadre émission mokola lelo tozala bongo na mwana mboka héritier Ilunga na longo na yeto sola mwa mingi na weta ba question d'actualité mwana mboka héritier Ilunga mbote na yo. Mbote mama na umi. Bonne santé. Santé za mwa malamu apaka kimboka na biso Kongo ndezo tambola mabe ndenge nzambe kaka nde mutabatela biso na Kongo. Chaque jour toloba kimboka etambola mabe mais to vivre ba talibane batuna kwa ndeni bo vivre kuna to vivre tozara bien apparemment. Santé no la santé que muto vivre na Congo na passe. Je crois que na sali un mois na ole kana itando kete depuis rentrée scolaire banda kina no ko se pulmoner parce que depuis pouvoir attirer gelo et comment ba quoi que ba biloko mususu za bana mususu ba otanga te le temps que Héritier Ilunga o pe quelque batu pe batiela kamwa mutema ke yeso ki azui a partager na bango to bandaki na no mpe ko bunda ko luka koma bango pe ba ko sala nini ba ko zonga classe parce que soki ba ozonga kilasi to ko kiko ni mateki bana wana ba kende kotanga na ba ekolo ba gratuité to ko ndimate il fallait ba kende na ba ekolo on dit matende ni ba gratuité za on va tona oyo biso to zo en charge akende kotanga na ba ekolo wana to ko sepelate parce que mwana ya Jantiningo Bilazana école wana te mwana ya président de la République Félix Tshisekedi azana école wana te justement bon la population mwana ya ministre mokote azakuna mwana ya député mokote parmi bango 500 députés mwana bango azana école ya gratuité azati. Ça veut dire pour ça na bango ezani mama Naomi pour ça na bango ezake bande ko na biso otozo vana na bango na ba cité batanga na ba école ba gratuité bana na bango batanga na ba école belge ba école française ba école canadienne pour na suka bana na bango ba continuer toujours ko konza bande ko na biso de c'est pourquoi bana na otozo en charge il fallait tout tanga sa bango na ba école privée yo kanisi ke bana nyoso batanga na ba école ba école nyoso minene otoyeba shaumba ba boto nyoso ana ba otanga ka bien te non parce que moni ba école ya l'état kala bana bazala ki un peu limité ba 40 quelques ceux qui baza ebele 50 kende na ba école ba gratuité bana baza ba ça et quelques ce que éviter c'est pourquoi que na suspendre ki na makambo ba émission pendant un mois pour na se battre comment bana wana ba ko zonga na classe tozana au moins na Kinshasa wa toko kisimena 17 personnes 17 élèves au tozongi si bango na classe na ba école privée dans le bac oza nzela okende postuler on dit magité o yango population la temo bina ale okimi est-ce que na banya ngo lelo okima ba JP et na assemblée nationale ndeto mona lelo biso tozala desi ngana lobike na zo postuler na bandango lelo boye maintenant 3 ans depuis na banda pe na sala na salaire mo côté na sala na salaire tenenge na za to vivre à kanenge to vivre na ngolo nzambe mais na minute de la ville province à Kinshasa 17 élèves to zongi bango na classe ba école privée et ça na ba auto che bango na école à $150 na année ça na ba oyo ba ça na $123
nane ça ko compter au bazana Lubumbashi ça ko compter au bazana territoire ya Kabalo na Kabalo to ici maintenant baza au moins 41 parce que talaka ke kuna na ba province moni ba école mususu eza ba moi ba 100 000 francs ba mususu eza moi 50 000 francs. Mais apparemment ils ont mité déjà du côté politique aux camp politique ni. Est-ce que ngana za il faut ça non il faut s'assumer quand même. Non ça s'assumer na ça ba propos à journaliste té tant on le ba régime nini régime boye. Na yokate est-ce que tu as lancé cette opération 2023 0 voix dans ma province yo ko ngana tanga ko mbamutu aux à la opposition, aux à la majorité, ce que ça a quelque chose était quoi na yoté. Madame, rapidement analyse non par rapport à marche et Salamaki samedi, ba bi plan et Salamaki makasi. Martin Fayulu azan batrace ya Etienne Tshisekedi. Oui, mais Etienne Tshisekedi est-ce qu'il a un modèle? Un modèle pour la démocratie. Un modèle Oh. Un modèle pour la démocratie à Congo. Haba combattant ba Hollande yo zo bo Etienne Tshisekedi. Na simé ba propos nanga aza modèle té. Azala qui légénitaire à boutisme. Et puis quand il a compris à l'ongwa qui na kati pour na kosenga démocratie et multipartisme. Est-ce que yebi ki agenda ko rejoindre Kalonji? Après que l'ongwa na MNC Lumumba, akenda page ya Kalonji. Après basali Kodeko. Après que baki lelo basala IDP ça s'est approprié parti basala qui 13 personnes et comme lelo ya IDP c'est comme ya Tshisekedi. Asa modèle té pour la démocratie à Congo. Toujours ngina Martin Fayulu. Martin Fayulu je crois à la kisi ki munene na ye balobaki changu lelo ezali susu changu té les districts comme je crois que au moins il faut le savoir. Est-ce que c'était important ya balabala ko tambola pour non senga de politisation à Séné alors que le même soir ba intérimaire na chaque fois le président Martin Fayulu a mais kakampe ko arranger ba parole azolo ba makama de politisation à Séné pour Séné ko tikala et ko zala toujours de politiser parce que bazo tout autour ya ba dirigeant wana ba politicien bazali okope ki selo ko zala de politiser te tangue bino ba politicien bozo tinda batu bakende ko kamba eloko wana ça veut dire que zala toujours de politiser apparemment même pe bango moko ba confession religieuse ba comment politique. Est-ce que vraiment tozana ba ezaka kombo ezaka kombo wana ba pesa bango ba confession religieuse mais bango nyonso sont des politiciens. Politiciens habillés en robe. Politiciens habillés en soutane. Et bon, président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Aza pasteur. Aza pasteur. Théo te dit que Aza pasteur m'a postulé le quoi député pas comme président de l'Assemblée provinciale des Aza ba politicien, ba on c'est ba confession religieuse to na bango awa. Ce sont des politiciens. Et ça ba mususu pona kato malobati na mobimba ya makamnyo so ndenge leki ndenge blocage ezalaki consortium mona na te tina mokola lelo tokoma que lelo ba entériné dernier cas d'imane équipe ne 11 personnes yo lo ndenge kani ozu yango pe analyse na IDPS balobaki kadima ou rien IDPS balobaki on wapi oui banda ko ka ba propos na bango te taba ba eko kadima ba entériné oyoka kinenge ba sepelaki ba député maintenant sepelana ezalaka ba député IDPS yo ebele ezalaki IDPS balobaki kadima ou rien ba confession religieuse wana oti kotanga bazalaki na fleuve Congo tele quoi hein bazalaki na batu ya nani ba commission sur paritaire ko batindaki bango nyoso na kati ya hotel moko nana banda kufuta mbongo wana wa maloba be chole mais atikala po bimisa preuve na ngotana na ndo oh mama na omeolandaki dodo kamba te oyo bandaki ko telemela IDPS na époque ya ndeko Kabila obosani yango. Vous pensez que alobaki nous les habitants nyonso te mais quelques-uns bazakuna tout ça ils ont na mkongo ya IDPS bazalaki loge na fo ya IDPS kadi maza candidat ya IDPS ce qui est président de la République aza cirque makambo o salami kuna eza na violation ya loi électorale
signé bimisa ordonnance te kaka ninga sala ki on sak malonda sala pe pa kadimo. Mais bien vous avez battu bosso et le bac glissement et salami parce que donc on est déjà vers élection. Ce qui prend na mutu moko et ça les 3 mois qui noti ensemble national le banani ba et sali banani ba sali keto ke na biloko on est la confession religieuse. Siko pona nini siko kala le même bato wana yote IDPS ne mutasala ki bongo IDPS ne mutu abandaki ba propos na ye wana est-ce que IDPS ne abandaki ko pona mu ba si confession religieuse même na dossier à Rosario mais faut s'assumer quand même ko s'assumer na makamoni ngai les 6 confessions le 8 confessions religieuses ba pesi bino pesi bino pouvoir ya ko pona moto les 6 ba poni moto président de la République les débats boy qu'est-ce qu'on voit IDPS dans tout ça? Oui. Président Aboy. Ta président Aboy et nani si baponi mutu. IDPS alinga kité, asipela kité. Tout le monde qui va marcher première marche va sala kité, tout ça qui nanzela. Okenda ki nanzela te, ngala zwa ki maga bagage de homogène, ba tombola ngana à niveau côté nanane. Na triomphal wana kenda ngana côté ya nani? Ya partir ya nani? Ya président Jean-Pierre Bemba. Est-ce que zalaki bana ba sala première marche bangote? Deuxième match, c'est là qu'il y a la Mougate. Troisième match, c'est là qu'il y a FCC pour soutenir l'institution. Donc, nous voulons que même histoire réseau continue. La même histoire réseau continue. Glissement, tout ça déjà n'apporte nango. Parce que calendrier électoral n'a pas limité, fichier électoral n'a pas limité. Awa piba obété la biso du solo que a rolma et que ça la mana carte des citoyens balamoko. Tu es bien noté. Mais cela n'a pas depuis l'année prochaine, il y a déjà signé. Il y a solo. Est-ce que vous avez signé vraiment en 2023 pour les élections à Malawi? Mais tout le monde bien. Besoin d'un biso partout dans le monde. Tout le monde a une époque en Kabila. Ndé oyo tozomona plus que oyo tomona kiwana ndo tozomona lelo tout mon asiko ya mabeko leka oyo to banda ko mona na époque. Mais bien bazo ganga passage en force nyonso attends basenga ki boya na ba kombo na commission paritaire que baya po ba pesa ba candidature pourquoi ba politicien ba boya et le ensemble a telemi pour na loba que non boya ki passe ba yeba ki déjà que mutu amabe azawana mutu wana azawana meseka di mataka ba do aza candidat IDPS. Nous avons déjà OK à candidat à IDPS. Après, on va la liste na bango pona ni. Ce qui ensemble ça c'est outil médiatique na yalobi ki batricha ki. Oui, c'est vrai, batricha ki. Makambo monsieur Kei train essayer de démarrer le baletikali nanga chef de l'état ni une fois ça. Kaka ninga ni laki akadima. Et ya konsa malona il le perdre. Sera annulé et puis après tout que de ka ndenge wa bali bo bandeli sou to bandeli kaka to bali bo bandeli sou ko swana ti 2022 maman na mena o comprendre te yo molinga na za politicien te ngana o sala ba analyse na ngai non to analyser comment est-ce qu'on remet au mo ko ba keto bandeli sou ko swana na o swana nana ta ba betel makofi na parlement wana o mona ngana o ke no betel makofi ngana politicien te ba politicien eza bango wana ba zo betala makofi kuna kanisa pour mboka na biso tozo analyser ensemble siko pona ni yozolo bakebo bandalisi suko suwa na tokoswana na koswana na banani ngai toko la émission kindoki politique ya lelo bureau ya Seni et Zali accepté il faut to lo bango déjà que bazar intérimaire le président a 11 personnes donc ça fait 12 personnes normalement fait bazar 15 fait bazar 15 3 personnes de bazar bureau on les a déjà accepté ngamba la muka balobi eza vaste blague pour bon tikate ba continuer pression na bango ozo kanisa que ce qui bureau quand il y a Seni zo boya déjà et comme il y a un problème ba élection en 2023 cause à la peser za la peser za la paix élection malamu te yo kanisa ki de pesa ko organiser élection malamu na mboko parce que kobosa na kaka babosa di catholique yo asungaki bango eza déjà mabe oyo kaki ndeko kabundi ndenge alobaki to bandaki kosala na ba marche 50 il de pesa misi 50% catholique pe misi 50% kobosa na teke biso ba villageois nde ba benga biso ba uta ezana ba village mususu l'état existaka te oza okuga nango place o police azalaka te chef du quartier azalaka te ba o vivre kaka na malwa coutumière nde ezo existe kuna chef coutumière mais église catholique ezali baza na école
baza na centre de santé na village wana nde mutu wana lelo yo koki koya ko négliger olobaka aza incompétent ozobosana ke na mboka oyo église catholique ezopesi na mboka oyo ya Congo na makanisi na fallait que nini esalema kovanda kozela kaka ti église catholique eza solution depuis ba élection banana kati ya mboka oyo église catholique etikala jamais ko soutenir ba makambo wana basini eboyaka yango mpe ya solo nta bazala toujours na raison mpe ba élection malamu ezalaka te tant nauti kopublier na internet na komi 0 voix dans ma province 2023 na yoki mutu moko boye ya IDPS azoyebisanga avec Kadima je crois que IDPS 100%. Imaginez-vous alobi avec Kadima héritier kata opération na yo na éviter que opération na ngana tchaka ngo contre bato ya IDPS je ne crois pas. Est-ce que l'opération n'a pas pour la pouvoir? Je ne crois pas. Parlons Congo, parlons la République démocratique du Congo. Tout le bel Cambétal incursion il y a soda militaire rwandais na mboka na biso. C'était hier déjà wapi na frontière entre Rwanda na RDC soda kotaki et tebele déplacaki mort d'homme penza mingite kasi FARDC za ko signaler biso lelo que nyon sezongi na ordre pe bazali koza union sont sous contrôle réactionnaire na bisa ke balongo la makambo ba état de siège wana ezali sous état de siège te comme na état normal na état de siège où sécurité est partout munguna ya kota koka moi camarade ya papa za camarade na biso ennemi ya papa za ennemi na biso comment que monsieur Félix Tshisekedi le président de la République président de l'Union africaine na Paul Kagame bazaba ami bazaba camarade bazaba auto benga ko pire ngai na Afrique je ne crois pas que muto président Félix Tshisekedi akutani na net Paul Kagame azati mais entre il y a l'amitié ou il y a les intérêts il y a des intérêts ce qu'on a pas intérêt wana nde sengi ke Kagame a attaqué biso sota Kagame a attaqué biso président abengi Kagame pona ko bisa ke batuna baye na mboka na nga kosala mobulu pour ce que zala ki netinga boye ke na comme président de la République makambo wana yosala Rwanda wana na ebite na motema nanga. Vous pensez que il faut que to kata ba relation diplomatique directement pour ce qui se passe na minute na Rwanda et qui vous ala oui pe vous ala non hein? Oui parce que Rwanda ti lelo azo souffrir bande kona biso na mpandi ya est. Mais tout le monde est bon na tango ya éruption volcanique on ba fungola ki frontière pour ba bande kona biso et ça a toujours ba état serre. Mais pour la nuit ba continuera toujours ça la biso mabe ça veut dire tout le monde c'est la biso pe mabe. Après to boy bande kona biso ba kenda kuna. To sali po moko ya kulungwana la kitanganyika kote soki ya Bukavu kuna tina Goma. Po ya malamu obande kona biso soki ki makambo wana bandi ba ye kote na biso. On ya kokenda kuna. Netingale no sona comme président de la République au makambo wana na kotika la jamais ko sala mate o ngana Rwanda to zana collaboration zana tika jamais ko sala mate. Collaboration ngana Rwanda kotika la jamais ko sala mate. Malgré frontières bozo partager malgré bato na bato ba vivre pas na bango. Moto na moto epana yi. Toko ba émission na biso avec ndoki politique ya moko na lelo to robeli kambetali état de siège to robeli kambetali enterrement ya Rosa Denis Kadima plutôt na équipe na ye o baza déjà bazozela ordonnance ya chef de l'état pour que ba kota na kati ya mosala li kambetali bongo grève ya ba
grève ya ba enseignant na mboka na biso chef de l'État ministre EPST alobela ki na dernier na conseil de ministre esalemaki récemment koloba que likambo ya ba grève wana bazolukila ngo solution nyonso wana et puis lisusu ndenge ba longolaki ba enseignant ndamu na ba liste ya ba paie itongo monaki likambo wana ba msuba lobi eza légal ba msuba lobi eza légal te ba msuba lobi ke il faut relongola bango bongo parce que baza ko telemela gratuité ya enseignement likanisi nao na kati ya problème wana enseignement grève wana ezani. Premièrement, eza ba ministre incompétent auto bazono makana ba ministère na biso ministre moko boye ayebi azana projet moko te na ministère oyo bazo. Mais c'est un professeur d'université, nous le savons tous. Natangi kombo moto awate na lobby ba ministre bazono mena ba ministère mboka na biso bazana ba projet moko te na kati ya ba ministère bazo kende konomé bango. Je crois qu'il y en a assis et je l'assume encore. Au moni lorsque le professeur est le ministre a un projet, tous les projets gouvernement de accompagnera. Au moni lorsque gouvernement est mis projet, ministre peut il fallait accompagner projet wana. Est-ce que biloko nous sur ministre basala kana ba ministère wana de la gratuité base projet. Le ministre EPS toujours accompagner gratuité enseignement. Accompagner gratuité tout ça la gratuité en Congo. D'ailleurs boya noti le gratuité enseignement. Troisième année. Futa kambongo soko yeba ka teto futa kambongo. Mbongo futa maka. Bakata kabiso ba crédit na ba téléphone na RAM pour na accompagner gratuité enseignement. Mais ministre azongela ki on pour na rectifier place. A rectifier na nini? A rectifier na nini? Landa ki récemment azaki. Maman na bazo ambrier biso. Mais to futa kambongo même maman yazana kabela kama anga futa kambongo. Kutu bakomi ko zwa mbongo koleka même atawe banda ko futa makala. Po na muto atangisa kamwana te. Na shege oyo ayebe ta soki kia kobota to akobota kati azo vivre na zando azana mo téléphone na ye ambo po abenga ba mata na ye bakata ka crédit na ba personne vivant avec handicap o basala kati batangisa ka pe mwana te aza pe na mwana te me bazo kata ye crédit na ye na bana boudin na bana vernis na bana cirage bango nyoso ba futela ka toujours ba membre ba famille bango ba mbongo wa classe à travers RAM. Vraiment, le BPSO a coupé sa réponse parce que récemment, on a conseillé le ministre à l'Oba qui a compris que Bazo Zela va payer sa réponse pour payer sa semaine. Pour ceux qui l'ont au cas où, Katiram. Gratuité, parce que gratuité est banda avant RAM. Gratuité est banda 2019. Mais les gens et banda. Soki bakatira no bazongisa ba crédit nyoso bazwaki soki ba boy ko zongisa yango ba ibisa biso montant mbongo bazwaki pe ba ibisa biso continuer ko soutenir gratuité sikoyo omoni personnel utile lezo beta kanga mutu soki na bandi ko beta masolo arame muna mona neti mutu epelinga ba lobi tozo futela ba téléphone sinon bimiseli biso téléphone moko za na 3 SIM tous les 3 SIM me wana tokata ngo tozo bate bazo mais tout va téléphone. Maman n'a mis. Bazo fouti ça va si mais tout va téléphone. Balobaki rame to kana kutana na moko c'est $. Mais comme chaque fin du mois. Parce que échéance. C'est $, dans 6 mois et puis échéance, il y a $. Dans combien? Ça unité dans la valeur à 2400 la place unité 300 unités. Est-ce que on a ce qu'on bétango pour la suppression ou que va diminuer RAM? Mais bala qui s'habille sur montant wana mbongo nyoso ba récolter wana déjà ba supprimer après avoir supprimé les bala qui ça montant wana pe to mona yango après ce qui to saleli yango ba sala yango et ba oui fait partir les bino partout ah aussi au salaire yango to mona
très récemment na aussi ça allait là oui ça n'a que au monde y ça na place aussi ça allait là on a qui na Assemblée nationale ba étudiants ba qui belé ko soutenir ba bi que oui bazala qui instrumentalisé oui ba qui te bazala instrumentalisé au monde makambo bazolo ba oyo au monde so balingaki gratuité et simba ba accompagner ngona rami bazo ba numéro ba to ba tangisa bana ba école ya l'état ko kata bango ba créer apparemment congolais na c'était pour dépenser ba yo futa remporter au futa remporter on peut dépasser combien makambo ebele na mususu jantina yo ko compléter ba mikanda o ba hôtel de ville banini esa ebele mama na mi. Tout sur cette émission à Bisso, na lancement il y a opération Kinshasa 0 trou et ça m'a qui récemment na gouverneur et ville premier ministre Azala qui wana l'état de Sinayo pour sur cette émission. Et Souki. Des dossiers à Souka yango. Maman Naomi. Merci. Au moins depuis il est ses ans à pouvoir. Ah, yo zaka na problème. Okate apona wana pona bisa OK e osimba na ngote. Oh, projet à 100 jours, projet à 100 jours aussi. Programme à 100 jours aussi invité pour l'Ongoli. Toye awa gratuité de l'enseignement RAM et futa. Taxe à RAM qui moibi. Palissade, les députés d'abord. Hein? Bien, d'abord, les députés d'abord. Mais la première législative, tu vas marché pirate. Gentiment Obila et Simbité. Qui ne Bopeto et Simbité. Vous connaissez que l'opération Kinshasa 0 tour. Simbela. Ça veut dire que le projet nous sur bazo sala. Tilelo et le. Et si ma volonté zate tombe on est au sala on zate. Volonté zate pe bazana posa ko sala ngote parce bazana posa toujours ba mbongo wana ba s'approprier na ngona ba poche na wango. Alors que j'ai fait ça. Mano mitile no betela kanga lusuma sora ba IGF wana. Hein? Na bisa ko IGF wana soki akangi ngolo to komona bango ko to bakenda ka yobi. To tanga toujours ba kongo. Ozana to ko sala bango ba publicité à toi pe ba directeur de marketing na bango te. Votre mot de la fin, émission politique, allez le soutenir. Mot de la fin, on remercie toujours Patrick. Patrick Mondeki o ya sungi biso. Pona tozongi s'appelle Kilkibana Mususu. Na ba école. Après, to remercier bato ba soutenir toujours biso couper sa biso ba encouragement, ba to continuer na projet na biso 2023 0 va dans ma province. Mais maintenant ces alliés mususu va promettre biso to kokufa mususu va promettre biso ba kokanga biso maintenant c'est toujours chaque temps nande ba comme ko instrumentaliser lisusu ba ninga na biso ba journaliste pour ba continuer toujours ko attaquer biso yo moko monique lelo ba journaliste mususu ba yeko sangana na biso na projet 2023 0 voix dans ma province na mona que moins des émissions déjà ba journaliste mususu ba lobeli yango 2023 0 voix dans ma province. Tosenga toujours na nzambe wa batela ka Kongo batela biso abatela pe bande kona biso baza na est na ba koro bakendaki kosala na est pona Rwanda abanda ko ba minere na biso afungoli nzela Rwanda zoi ba minere na biso po atindela ka biso banguna baya baboma biso bafungola kinzela Rwanda zoi ba minere atindeli biso ba sodana alors que l'état de siège c'est à Moussa na ngobuto moy état de siège état normal ba soda na nyonso et si comme état normal yo moko yo chef de l'état nenga lobaki na tribune des Nations Unies alobaki akolongola yango moko guerre ici là justement OK est-ce que le chef de l'état n'est muta kolongola état de siège je ne crois pas eza parlement de muto longola mais oyo komi chef de l'état n'est muta kosala nini akolongola yende kombana si première armée namboka ndia kolongola ça veut dire chef de l'état dans la compétence akolongola état de siège le ba akosenga na parlement pour ba lever état de siège
Ici, l'état de sous état de siège, c'est comme état normal. Mais géré par le militaire. Oui, oui. Et si les pour la émission qui nous occupe politique. Je vais discours, va tenir, tu vas sensibiliser, tu vas foutre un peu. Ah? Et que voilà l'état de siège de sous. Ba militaire on a autour de ba gouverneur militaire. Ba biloko ba komi sale. On a état de siège de sous. Ça est fini pour aujourd'hui. OK. Kindoki politique allez ici awa. Donc akina monsieur héritier Ilunga, journaliste de son état. Na elongo opération 2023 0 voix dans ma Voilà. Na elongo to soli na oetali bon ba actualité politique mboka na biso. Prenez rendez-vous demain avec nous. Avec un nouveau invité, toujours avec le même plaisir. Et on servir au besoin de tout ça, la mine moussala, tika et nzamba benissa, ma belle bakoko na biso, République démocratique du Congo. Ciao.